Nazoka papa Nelka. Merci beaucoup prophète. Et là que meminga awa nazo bunana conscience na ngai. Na komi na mwasi ndaku moko komoni maman Francine a décidé à quitter ndaku na ye po azana mobali na ye na ndaku. À ma grande surprise maman ezana eloko moko liboso ya bisaki nga papa na ye kosunga kaka mwana te na ye pe kosunga yo. Na trouva ki yango bongo normal. Mais kosunga oya maman lobaki kosunga mbetu na comprendre. Kosunga mbetu atandelo ko mbetu. Non. Nabana robima nene na bimanga na mwasi nanga. Ah. La première fois côté linga na douche ni. Mabokilo. Oui. Kwa ki somo. Komona boluma mama bokilo nanga. Et reprise ya suka ya kosala nga kaka na côté langa susu na douche, ayo côté langa na douche. A blokanga, a bisinga soki osali yango te na obelela bato ke violenga. Mwana otambola te, mwana makila kosila pamba pamba. Yango na ye awa émission oyo émission oyo. Bato bele bazoka ba solution na bango awa. So na lobi na fandisa mwasi, natalise makambo oyo. Tozwa solution te papa. Yango na ko luka bino bo pesanga solution. Maman. Papa. Boni. Aneka. Nia. Maman. Papa. Bonsoir. Bonsoir papa. Ni quoi? Maman. Hein? Non, explique bébé. Ni expliquer non. Ta on ko mama so mo bote. Explique ko ni non. Non ma TV ma caméra. O ko mi mole hein? Papa, ouais non. Ngai naza journaliste. Aneka. Oza malade neza ngana maman bino. Bisonde muto sala ke maman. Zela, ba nena na côté moi na souffre cause malade neza nani. C'est une vérité na zala fu Fana na majos. Papa la ngasiko pe fuka mo beni ngo sweza wa che papa. Ah. Comment me dozo ngo mwana pela boye sko asuma mo fuka maboye pour la nini. Papa Nelka, va kimia. Maman, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Papa. S'il vous plaît. Ba bominga. S'il vous plaît. Ani ko bominga moto bomina mwana. Vraiment. Moi la botami. Moi la botami na se pela moi et moi la bébé botami na zoto mikolo moi la sili. On dit moi to ke na ba masete o binisa bon on dit ma o pe bon bima yango. O ke mama na ngandeni. Oh, asali crise à l'hôpital là hier ni indice à l'hôpital banana banana total ko nyawa soki chez Biso TV. Tout ça ne peut pas mon obika. Maman. Obi soki excuse nini. Papa. C'est une bolimbisi. Olingo nanga ya Yesu. Olingo nanga ya Yesu. Ebesika yosimbaka kobongola lisolo ya mwana mutu. Baluka yo na ba jeune prière. Bakutana na yo. Oh mon Dieu, ma femme me dit, il n'y a plus rien comme provision à la maison. Que dois-je faire? Avec ces grands embouteillages, partout, il y a des eaux de marin. Bon sang. Petit frère, tu es là? Tu connais mon souci, non? Oui, mon grand frère. Vous ne connaissez pas. Je Bisso Wendy, un grand marché qui vous rapproche. Composez le plus 243 82 01 22 226. Désormais, achetez de maintenant chez nous avec toute facilité et fiabilité. Commandez et vous serez servi dans les minutes qui suivent. C'est rapide. Aussitôt commandé, aussitôt livré. Waouh! Merci chez Bisso Wendy. 2 articles comme sac de farine, sac de manioc, sac de maïs, sac de riz, sac de semoule, carton de poulet, carton de poissons salés et tous les aliments de votre choix. Cela ne suffit pas. Nous mettons à votre disposition même le matériau des constructions comme sable, sac de ciment, barre de fer, tuyaux, béton, bois et tout consort. Chez Bisso Wendy, un grand marché
proche de chez nous. Mbote bana nzambe nyonso eza ngai wabino mama Lidi Mukadi na ye kobeta porte ya mwana nzambe nyonso kolesa baorphelin kolatisa baorphelin ozodefisa nzambe ntango ekokomela ona moma moko ya pasi okoyebisa nzambe kaniselanga lokola eza parmi bapromese na ye asalaki akozanga te kofongolela yo manimisa ya lola akozanga te kokitisa lobiko na ndako na yo na misala na yo akozanga te kofongolela baporte akozanga te kobukela yo bahotel oyo etongama depuis bomwana kino na ntango oyo okomi na yango molimo mosantu aakompagne etouche mwana na nzambe moko mpona kopense na orphelinat. Bravo Jésus. Nous qui mangeons à notre faim, les orphelins n'ont pas cette chance. Faites vos dons. Orange Money, plus 243 18 89 886. M-Pesa, plus 243 82 01 22 226. Airtel Money, plus 243 97 666 66 04. Le nom Mike Mukadi. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Bobengela ngai ye afana mobi vi na ye. Ala mwasi na kata tamu tebi musa sikoyo. Shalom bandeko nyonso bolandaka biso na kati ya notre chaîne chez Biso Télévision na émission ya kitoko oyo bandeko vraiment ebele ba comment convaincre nango pona kondima makambo ekoleka na kati ya sa mokili oyo na mwe ba commentaire so abina ngai ke prophète yeso ayaka parce que makambo zo simba isusu te mboka ekomiko ya kobeba ya makasi. Merci encore une fois na koleso masia pona pe mabomo apesi biso. Merci na bandeko nyonso oyo wa babotama na mois d'avril. Thérèse Pembele c'est que ma Véronique Makesi en tout cas joyeux anniversaire na bino yango wana na batu nyonso babotana moi na mois d'avril. Thérèse Pembele le 12, maman na biso maman so Véronique ya botama le 18. En tout cas ba anniversaire nyonso yango wana. Merci encore une fois à notre président, Cheikh Mukadi, Maman Lidi Mukadi, toute l'équipe technique, notre DT. Ah, notre DT Nabiso, na combat de Mosolo. Soyez les bienvenus à notre bébé héroïne Lidi Mukadi. En tout cas, soyez les bienvenus. Ainsi que Zara, sans oublier notre cordon. Eliash, na batonyoso. Nzama pa mo la bandekonyoso, ba prière pour Nabiso, qui nous bénisse. Beaucoup vraiment abondamment. Encore une fois, ma conseillère qui n'a pas eu l'eau côté, Abi Papa Fanda Kimia. Merci beaucoup. Toi, l'un de moi, mon balai à awa. Ah, mon kilo n'a habité au Geno wapi. Tokosuka wapi. Mais kola sunga abiso. De comme mon balai n'a pas matolanda. Du solo très bien. C'est un jeune. Mais, ma kanga ibisi biso, nanga mona fandi ya na oka zoto malili. Nazoka pasi na motema. Mbote papa. Mbote prophète. Boni. Moi mouké. Comment nanga Anelka. Papa Anelka. Ngai na bunga ba papa, ba mama, ba papa wa respect na kokato benga mto Anelka na koka mote. Na ngala mtu mona benga na kombo na ye. Asenga papa, ta mama tata setinga na benga ka bon. OK. Papa Anelka, est-ce que tu veux prier? Pas de problème. To sambeli Zambe ya makoki na nyos. To peso merci to tiki moment na sala boko na yo. Yo ne zala mettre absolu ya musala o Zambe. Cher Saint-Esprit to bengi yo. Na musala o na komo na Jésus-Christ par la foi j'ai ainsi prié. Amen. Amen. OK. Papa Anelka. Nazoka Papa Anelka. Merci beaucoup prophète. Et là que miminga awa nazo bunana conscience na ngai. Même esprit na ngamo nakati comme menacinga. Naza na mwasi na nga na vivre en tozala ndako moko. Comme on est Jocelyne. Na balé officiellement te mais na sala geste pas na bango. Par rapport à geste na sala qui parce que pour comment qui déjà na zim. Ah non, vous avez dit chérie. Oui. Oui. Comment qui na zim yango to wela tout ça la geste mais ba pesa ki nga facture après koboko kitanaye pour na ke aussi ça ba maram na nga so na famille na bango. Na komi na mwasi ndako moko et komi na moment o abota aye obota maman na ye comme on est maman Francine a décidé à quitter ndako na ye
po azana mobali na ye na ndako atika ndako na ye aya kosunga mwana na ye parce que mwana eza kobota ne ya liboso balobaka ndezi elunga bongo voilà soki ndezi voilà afika makambo ndezi yoka komo ndezi vraiment alobi aya kosunga mwana parce que kobota mwana ya liboso aye pe na ndako toyambaki na biso mama tozalaka na mama à ma grande surprise mama eza na eloko moko ya liboso ayebisaki nga papa na ye kosunga kaka mwana te na ye pe kosunga yo oui je trouve ça normal oui akosunga nga tantôt bilamba kolika tantôt ba besoin na nga na koza nango eloko mona na besoin mama kosunga nga na trouvaki yango bongo normal mais kosunga oya mama lobaki c'est pas papa kosunga oya mama abi aza akoki kosunga nga pe tina mbetu parce que naza nanu jeune mwasi na nga auti kobota nakoki kokende kobima na basi mosusu libanda soki naza na posa ya sentiment wana naluka ye kosunga na mbetu na comprendre te kosunga na mbetu atandelaka mbetu non na banda kobima nene nabimaka na mwasi na nga donc akomi lokola ye pa akoma pe lokola nde na vivre na mwasi na nga makambo tu topasaka ne na mbetu fo nasala yango mpe na ye lokola filme bakanja nde mwa mwasi ayekebisa bakanja soki osalaka lolenge ni ngai oyo voilà donc mango akomi ye wana akomi bongo mpe ok abeba namonaki ngo mo bizarre na tuninga mama tandis que ngai naza mobali ya mwana yo obangi no ata te ke po obimisela nga langage wana ke yo obanda ko coucher nanga naza pe lokola mwana yo oki nazo sala ngo pona ko cadrer libala na bino parce que moi si atu ko bota okoma mobulu pamba eleki ekomi sikolo kwa menace à chaque fois so fandi il faut le bano kwa langage wana à moi na pratique ya koloba akoka kozwanga te a décider ako mon côté langa tina douche la première fois côté linga na douche ni mabokelo oui awaki somo komona boluma mama bokilo nanga lokola mama boti lokola mama boti donc na moni boluma mama nanga abayi kamni tant côté le tant côté ngabi na eko sepelisa yo tindiki na bimba mona porte na côté na ila chambre nga mona mika ngel chambre naso comprendre ngabe loko ekomi nini na ko biloko menacer l'esprit nanga je sais pas tant côté tindiki yo obangi ndenge nini akutaki yo déjà so longola ko tkana tenia dem na tindi de kosokola na lingi na zwa pantalon na lata ya koti isu ezalaki na rapide na bende sule na tindiki na lati na bilimba na tika ko bilamba ba kanti tu na tika ko na couche apoko na chambre na koti na chambre na bongami na bini tant que na chambre madame azaki na mwana madame azalaki azongaki rendez-vous babengaki na hôpital pour na mwana ok bon tu évolues na koti aya betelinga porte chambre abisinga eza nango eloko ya moketo koki kosala yango mpe tosilisi me ezowumisa yango pourquoi nayebisi na bi wana tozosolani nakangi chambre nga na chambre oyo eza na porte ya chambre mama ayekolemi aza mongala ok nayebisi nalobi eloko ozoluka na osala yango te parce que nazozwa mama na nga na otikala osala yango te reprise ya suka ya kosala nga kaka nde akotela nga susu na douche ayokotela nga na douche ablokanga ayebisi nga soki osali yango te na obelela bato ke viole nga prophète conscience na nga moko nakoki osala yango te maintenant maloba abimisaki wana déjà soki mokili ye monaka baopese toujours raison amapango na soki chasse tozaka ebele oui si nasali yango nasalaki yango na propre volonté na nga te nasali yango na contre cœur na tosilisi place nake na fani nabimisaki ma emiso na bandolela na kata douche wana ntango okoti na kata douche badampo bazalaki kozala mimba ye na ye tozala biso mbale tozalaka na di porte voisine na ngai abimaka ni ntongo ozonga ni mingi ezalaka minu
voisine oui voisine comme ni bon kuna na boko qui sont bon to évoluer après donc na lela qui na conscience na ngamo na bani kolela et loko na sali on a contre cœur na volonté na ngamo na ko sala ngote parce que nazo moni maman na ngai to comment et comme ce qu'on le voit plusieurs fois to comment sala wanta mo so na conscience na nde conscience na ngapa toujours te zaka ka bisinga ngara soko zo boya ngana o bisaka batuka ozo violer ngai bongo sala mo siko oui mais comme le la pena et comme ce que le accès mon ko à chaque fois on a besoin oui de ça là on a besoin pour lukio moi na boya chose des prophètes parce que déjà et le moment déjà là tiens na mutu na ngai wana première fois il na douche deuxième que comme nango na ba salon à côté là na chambre parce que celui qui madame abimi azokende kilo na mona ya koti ceux qui madame abi alusa le moko ya koti ya rapide donc voilà le bosso le mo a chocho le moko ya chocho voilà tout conscience na yo et le bosso conscience a été mais prophète tout surtout non na lobby que tant comme na continuité on a comme conscience fa non na abi mana maman non conscience était mais bande le ko ya tiens le bosso na ke ndo ya permettre bobi mana ya on a bana wana ko septembre encore parce que pour le ko na ebimati oui mais à plusieurs fois. Ok. Si on a un fan nanabi, son nabi na fan sa moi si na solo la na ye. Azanon parce que moi si na azanon moi na mke. Makamo ko tiena mutu na charge mutu na mwana. Et ça ni msoko traumatiser mutu. Na garda ki ngo prophète. Mais conscience na ngezolo belanga ke loko moko bona kati. Ke o sala mabi. Souvent na koma soki na ki ata quelque part ba oteya. Naza nanga non c'est terrassé na maté ya mutote eti na fali nanga même so ka sisi côté pa nanga absinga frère et le pour ça les hommes a bien fotika na mutema na bi mais ngai na za kuna tindenge ni ya lo banange loko so ok okotsa ta na mutuka maté ya ba oteya na rozo nanga casque na tina matoi mutasi oteya ba kamisele ba offrande ba pesi na repesa pe offrande mais na kase na okana musique a bouger nga peka frère na longoli makambo sala fotika donc pour ndapena ya balam ndazo banayo toki baba en fait eux ça sous grave c'est que moi na une année mais moi na santé moi na ba 6 mois ba 5 mois moi na otambola te moi na makila ko si la pamba yango na ye awa émission oyo émission oyo bato bele bazoka ba solution na bango awa so na lobi na fandisa mwasi natalise makambo oyo tozwa solution te papa yango na yakoluka bino bopesanga solution na histoire nanga o mama bokila komisi nzoto nanga lokola instrument prophète mwana nga oza ba problème na hôpital opesanga ta livre te kanga mo no mobimisa mo nanga pona traiter mo nanga na so za na posa instrument na ayezo ngai Molembi na lembi prophète na lembi Molembi zo kama bokilo na lembi prophète ya on peut penser la solution papa c'est là-bas papa America en tout cas na condamné malgré toute cette solution na condamné pourquoi na depuis elle pourquoi pas comme ça dit moi sinon te pose précaution à cause que ça m'a bokilo et pas naï parce que là on est sur banoko ba G peut comme combattre papa le comme aïe comme ibolelo merci papa na débit tant que le connaît bandaki nazaki duré qui na mo cité na bandako ebisa na ba parabone na ebisa ke omoni ke tozana ba gêne to ko fani sa mama tiki papa na ndako yemoko a fani la biso awa il faut zo sa mama mona ndongo mama zo edenga na makambo bele mama zo edenga na bele na beaucoup années direct mbamo parce que so avec les années direct il n'est que bimara mabe prophète. Bon, pourquoi pas tant que non pour nous autres résolution té aux autres décision non trop c'est trop les aboués il y en a bombe le cambo na bombe mais ko simbité en tout cas maman la bien tenté ngana tout ma parce que ngana ni ko simbate soko tika maman aiba ke mabe kota on c'est moi on c'est la parole yebisa mutu boye en fait idée wana nza kindeti vérité hein idée wana nza là aux conseils des amis là pourquoi nous appelle conseil idée wana nza la kingati donc ce que moi la bien la quitter c'est moi la bien quitté donc il y en a mais là on va prophète nazo perdre le vie à moi nanga vie à moi et puis moi la vie babi foi mambosa tika oui
pele le banzambo bazo terrain ça frère makambo ça la tika ngo pesel ke na bimisa oyo pa na bino papa. Donc maman Bokilo na yo. Ana mobali na ndako. Ah ça na mobali na ya c'est mobali, c'est mobali, c'est Congo. Allez, en fait et puis c'est sous grave. Et ça que ceux qui na bilina maman Bokilo. Non senti ki mobali na. Mais ceux qui n'ont pas moi si na mobali na ngeza la kati. Mobali na ngeza la kati. Bon nabi bon na bangala nyoso te mais oyo ki mungala na ibito ba local bon na ibité. Mais yo na maman Bokilo bino mbali bo bandoki. Yo bezo mu mbali bo bandoki. Si beaucoup makamwana na salon na chambre lit conjugal lit place moi suis na yo bozalaka andimbo bon na ko na ya question belé te en tout cas ndeko na ebité likambo bino bozali wana tout changeant ndengeni parce que nazo kana somo na kele e makambo na koyoka yo na mabuku na yo faut sambela pona yo bozali za bondoki ndoki numéro 1 et amu ya mabukile ami bali les ayo dans le monde donc on a comprendre ce que parce que vie à mon comme c'est ça papa yango wana mwana nga ko kufa papa bandeko na habité to le banini na habité en tout cas on mon mususu na ko la question mususu mais oyo yo mo place aux ali maman na besoin ba commentaire na bino boloba ezanini ton sport publicité si maintenant tozonga bobengela ngai afana modi vi na ye ala mo tena kata kama tedi musa sikoyo mbote bana nzambe nyonso eza ngai wabino mama ledi mukadi na ye kobeta porte ya mwana nzambe nyonso kolesa baorphelin kolatisa baorphelin ozodefisa nzambe ntango ekokomela ona moma moko ya pasi okoyebisa nzambe kaniselanga lokola eza parmi bapromese na ye asalaki akozanga te kofongolela yo manimisa ya lola akozanga te kokitisa lobiko na ndako na yo na misala na yo akozanga te kofongolela yo baporte akozanga te kobukela yo bahotel oyo etongama depuis bomwana kino na ntango oyo okomi na yango molimo mosantu aakompagne etouche mwana na nzambe moko mpona kopense na orphelinat. Bravo Jésus. Nous qui mangeons à notre faim, les orphelins n'ont pas cette chance. Faites vos dons. Orange Money, plus 243 18 89 886. M-Pesa, plus 243 82 01 22 226. RTL Money, plus 243 97 666 66 04. Le nom Mike Mukadi. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. bobengela ngai afana modi vi na ye ala mo tena kata kama tedi musa sikoyo. Merci bano balani je crois tout dans sport publicité na yebiki bato belé na ministre yo ba maman belé baza touché ba papa belé ba touché et donc na yebiki en tout cas bato belé ba touché na histoire oyo mokili yana ba réalité nango mokili yana makambo nango belé mokili na posa mokili comme aussi la biso na makambo boy na tango a loi za boité mais habité to changer temps grâce comme temps loi tout temps loi comme donc na me kapé ko donc on digérer makambo té na yebi en tout cas na yebité mam papa anika oui prophète to bengi moi sinayo loko ki ko bisina katanda boté otikanya na ndako no oui na tikaki na ndako oui ni yoni mtulu kabiso oui biso to lukiote oui mtulu kabiso oui ozala na ma si aboyi bisa mosi na lo pani na ipena boyi bisi makambo yo bitra biso bon prophète on n'est pas solution mona ce qui na ya na ndimi pe bobenga ye na ozana makasi na ko yebisa d'accord pas de problème merci beaucoup ça mobali hein oui prophète na ebité soki mosa ko ndima ko accepter dibale ezala to kufa na ebité mais la vérité du mapo parce que toi on a chanté la vérité blesse mais c'est la vérité maman na mona babo baba mbanda
Donc, c'est-à-dire, bah, l'air en zoom, moko. Seigneur Jésus-Christ, Nazareth. On dit, na sala, bah, émission, na yamba, bah, tout, mais oui, ah, non. Non, bah, ça commis déjà? Ok. Moi, ce n'est ça commis. Moi, c'est comme Jocelyne? Oui, Jocelyne. Ok. Beaucoup de services, maman Jocelyne. Que ce soit ma Jocelyne pour Seigneur Jésus-Christ Nazareth, Nzambe. Sunga biso pour na makambo yo. Ta habité toki ma wapi, tokene wapi. Et biso na biyo soya. Mona maman ma wote me wa ba aya na noté parce que hatila nano. Boy na makambo na habité. Bino moko. Ma Fatima na habité ta bino moko. Beaucoup de personnes maman na rapidement. Beaucoup de personnes moi sinaï. Maman. Papa. Boni. Aneka. Nia. Maman. Papa. Bonsoir. Bonsoir, papa. Ni nul quoi. Maman. Hein? Non, explique bébé. Ni expliquer non. T'as non comme maman son beauté. Oui, explique quoi ni non. Non, ma TV, ma caméra. On peut même aller hein? Hein? Maman Papa. ngai. Hein? Tu vas pas boy vraiment. Na kotindeni, na koti quand dire ba kota kati papa na kotindeni. On quand même papa. Est-ce que ça problème maman? Hein? Non, on a mobile nanga. Oui. OK, nous ça on ça Maman, maman s'il te plaît. Ils ont une place au fan. Au fan à toi. Non, non, tu vas faire une chanson comme ça là, tu vas te au boni na pour patron de la bien que moi sinon ya, au comment on est oui, maman, maman José. Laisse-toi d'abord, chien. Maman José. Au fan à toi. Papa, ouais, non. Là, il y a un journaliste. Maman Jocelyne. Maman, d'abord, na âge, osa, moi, si à monter, puis na âge, na appelle quoi grand frère, na yo. Je place orphan. S'il te plaît. S'il te plaît, maman. Pardon, Penza. Pardon. Je place orphan. Ni les a, papa. Ni les a. Non, expliquez. Oui, expliquez-moi. Maman José. Papa. Vous êtes colonne. Non, là, papa. Vraiment. Na mon vraiment. Mais c'est une papa, la manqué moutou. Pardon. Pardon, vraiment. Maman José, pardon, la bonne machette. Tu as aussi les causes au tombouka. Papa, non, tombouka, tu m'as dit que tu sala. Allez, abini na yo comme moi. Na yo personne mo na mo na caméra allez, ya vanja na siko. Non, papa na ma. Il dit que vous ne pouvez pas la mission bon mon émission c'est sur des fois mobile dans la besoin sur surprise. Ah. C'est pour ça que la caméra. La surprise c'est oui, il y a une surprise mais il y a boité papa la ngai. Il est trop jeune. Oui, mais il bon imaginer c'est qui tout ouais. Ba batata biso batikala osala ngote la caméra boendete. Teza mabete. Surprise batu musu batala pe comment jeune couple ko tambola nenga zalaka. Maman José. Ne vous quittez la motema non. Boni mwana biso. Mwana zali moi malamu. Mama. Tiena na. Nitiki na mama. Sikuna ni mufana ki. Wala mbalite. Mbali na ngapakas. Vous voyez quand boy. Te mais il est mon choté na beninga mba na boyo écouter ce ko ana ba caméra boyo journaliste. Yo mo ina ko kama bon te bien. Ok. Mais beaucoup kani hein. Bon ba jeune boya la bien ni bon jeunesse ba okula ensemble ba na mwana bango nzambe na ngai vraiment kula za lokuma jeunesse oyo. Zona mwana muke monimi quand même ko boto comme appelle maman. J'étais na tawo hein. Mobile muna ngolo boss muna ngolo. Wow. En tout cas. Maman Mungala, n'habite papa, vous êtes colonie. Papa Nek. Papa. Vous êtes colonie. On a fait Mungala mais en Mboussa. Ah, pas la bina moto moi ko choka, mais na bina moto choka. Na lito sula la bolinga Christ Jésus, to fa la kina parce que na disciple papa Yesu Mungala salaki. Mais awa na lingi kimeza na bino boboto penza ezala awa. Papa Nelka. Prophète. Toi qui es de gauche à toi, tu es bangala, tu es blanc à poipoter, mbala moko. Linga mama wuchi. Mbala mo papa.
esili mungala bon mungala garla kelo côté mungala alobaka mungala so alobi esi mungala na kana mutute madame Noye fela ki mungala nayo nini na osu papa yo kate chérie dalingaki d'abord papa même beauté arabi saoudi ke bafuka mais aliboso nzambe mais na préféré na fuka mata liboso moi si on a sali ma bien mingi papa bébé nini ko pas problème te s'il vous plaît chérie ebi ke eloko ebima awa vanda bébé na mavanda Maman José. Chérie, non, mérité la valeur. Maman José. Papa, là, est-ce que tu fous comme vous venez dans ce lézard? C'est papa. Ah! Maman, deux ans, maman, on a pris la bouille. Est-ce que tu m'as fou comme un bouille pour la nuit? Maman José. Pourquoi non, papa, maman? Nebike. Moi, je suis tiré souffrir beaucoup. Aux amalades des armes, maman. Bisonne moto ça avec maman. Voilà, bah nous là côté moi on souffre cause malade mes anani. Ils ont ngai na maman. Maman aboti. À chaque fois chérie début déjà na yebisa ko na bike. To vivre to mesana to mesana biso mbali to zala ndako moko. Tout tika ko troisième personne enfin na yo ka ngate bébé. Na ba sorti na on sto bimara. Papa. Lataki mungala. Lataki mungala. Nous là pour ça, quoi péri. Lataki mungala. Na ba sorti no sur yo bimaka. Ngana maman Francine na sima. To koma moi si na papa. Maman José. Papa. Maman José. Papa. Maman José. Non, c'est maman. Maman Jos. Papa. Maman Jos. Papa, j'en ai en place sur Fanda. Papa, allo bakabo. Non, je dois pas sur Fanda. Neka. Je dois pas sur Fanda. Qu'on a bon sur le kit, maman. Pardon. Je dois pas sur Fanda. Je dois pas sur Fanda. Fanda, pardon. Fanda. Loba. Continue, papa Anelka. Continue. Yo na maman na bango. Bokoma ka toboza mwasi na mobali. Pour le moment pe de ibandaki komi. Loba non, s'il te plaît maman. Chérie, tu na sala on a pas volonté de mater. Ils ont certains jours mon on a porté bouche maman côté là ngam. Akanga be mai bisika ke so na sala on to bele na bantu ke na vivre. Anelka. Oh bala maman bébé ya. Chérie, tu vas baki. Pour la maman la ngai Anelka, il papa sur maman moni. Parce qu'on dit le bébé maka popo et maman la ngai Anelka. Maman dit le maman. Mais maman maman la mentalité que oh maman la moi na il dit mais pour vie bébé s'il vous plaît. Confession que ne kuna te no na après. To comment obimana ye souvent la raison na pour na coucher na yo au mona nga ki mobile nga na télé maka Popoya maman otira itina ko maman na ya Anelka pour beaucoup mangai to yo ya ko mangai ko bala ko maman za ko mangai pour nini Maman Jos papa Maman Jos Anelka uzili pe ko bala liwa mwana maboko ta mwana ya komi mwana il a dit 6 mois mwana lo ko mwana 10 mois bongo Anelka yo fanti. Non, s'il vous plaît. Après, beaucoup moins. C'est quoi après? Après ça, là, que à chaque fois, on a commencé à tambola. Bah, on yanga. Bah, on que l'eau ça les âmes abé. Au matin, mutuka. Même quand ma thé à moi, quand ma thé yanga, ou ça m'abé. Donc, maman a comme ça un puissant devant eux. Et son azana est na mobali. Tout ça là on plusieurs fois na maman. Avant de servir tout ça là qu'on a.
Avant tu es faire avant ya. Avant ya, matière ça. Qu'est-ce que tu as fait ça tout quatre. Maman, je sais, s'il te plaît. Papa, je dois place au fan. La fin de papa. Je dois place au fan. Maman, nalingozo Kenya. Na mundenge même ngamo kusenga passe. Moi, on a 6 mois, moi, on a 2 mois. Moi, on a innocent, il n'y a pas. Voilà les conséquences. Moi, je ne te condamne pas. Non, condamné. Tu n'as habité. Il n'y a pas maman à Bino. Vous avez ça passe. Moi, on a tout le question de des athées. Ils sont habités. Est-ce que vous avez maman à Bino? Papa. On a vu son maman dans sa maman. Maman ko bimana nel kate. Pour moi maman biso ndazate. Maman ko bimana nel kate. So na ebite ni nememie ah so za makambalo puteto nel ko luka mbongo fo yo bisangai. Makambo biso bapola kama mama yanga. Nel ko bi mama. Oui pa la biso mo na mama yanga ndongo surtout pour ngala ko ma wonga na zali. Neka. Il se passe journaliste était le puteto kende. Non, non, ce que ça a été. En tout cas, s'il te plaît, Bandeko, ceux qui maman ça a commis déjà, n'a évité tout bien je ne sais pas, n'a évité. Et s'il te plaît, bon, maman, ah ok, bah si n'a évité déjà que maman ça a commis, bah si n'a évité, ah ça déjà voilà. Donc c'est-à-dire, bon ça mon oki, beaucoup de services. Papa n'est pas, maman. S'il vous plaît. Papa. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vraiment. Vous êtes encore trop jeune, complètement trop jeune. Aneka. Moi la botami. Moi la botami, on se perd. Moi la bébé botami dans notre micro, moi la sili. On dit maman toi qui na ba master, toi on dit ça bon, on dit maman, on dit maman. On dit maman la ngandeni. Chérie, là on a plusieurs fois, on a volonté na ngati. Papa Nelika. Mais écoutez, beaucoup de services maman rapide. Beaucoup de services rapidement. En tout cas, makambo inde quoi zoloba. Bote maman. Bote papa. Boni. Nanike. Babenga mbabu papa yetu benga. Biso mtu bengi. Babenga babi mwana nanga za malade. Siko malade yango na kutiye na mibani bavandi le père des amis. OK. Maman, s'il vous plaît, aux maman. Papa bote ça la raboyete franchement. Na maman na koli na piqué crise boye na makambo de vie tuna makonote. Maman, na habite aux amis musulmans? Maza musulman pour na chrétien. Ah, yara mini ola tepaka. OK. Tu connais la preseko? Ma preseko. Tu la benga que père mwana na ida bengi ke aza malade. OK. O asali crise à l'hôpital na yawa ni yandisi hôpital bana bana hôpital ko nyawa soki chez Biso TV. D'accord. Je dois appeler sur femme maman. S'il vous plaît. Donc ça la abouété. S'il vous plaît maman. Je dois appeler sur femme. S'il vous plaît. Majos. Majos. Papa. Papa Nelika. Petit. Maman azali awa. Maman d'abord liboso limbisa biso. Limbisa biso na romona yo zana nu koli makasite. Uza maman moko yo ne babaka comme suba tantine, ma jeune maman. Mais je crois qu'au de gauche à droite était parce que n'a pas sauté. Il a dit à l'école on a un peu colonne donc ah vous savez l'association de Bangala. Oh mon gars va monter le bakali kamumbara moko pa bomba te pe siliwana. D'abord koko notre qui pas nan. Natike pas voisine kuna. Pas voisine. Pour y atika qui on anda kuna. Oui. Vous avez bien na couple au se plaît à peine à bango. Papa non se plaît tellement ma bé papa. Tous arata bien été tous ma bé. Non s'il vous plaît na. Pour ceux qui se plaît là on a s'il vous plaît kaza maman bokilo non. Papa na mona ko na kende OK ndeni. On a moni ta chose à bien. Ta chose à bien ndeni. Te pour la mona ya mobali ko. Azana pas na azana. Man.
Mwana no. Ye azana mobali ya mwana nga. Nazaki mobali na yo. Nazaki mobali na yo. Zola la po. Zola na po ni. Mobali na yo. Zola na po ni. Mama, mama. Mama. America. America. Mama. Maman, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Tu n'as maman, est-ce que maman est solo? Je dois prendre son femme derrière. On est capable de beauté. Maman, tête. Je vais prendre son femme. Pardon. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ah! Limbi sakas. Nala Fananano. Pardon. Pardon, maman. Tu ressembles à la mona obika. Fanda. Tu ressembles à la mona obika. Maman. Obi ce qui excuse nini. Papa. C'est un bolimbis. Na mwana nanga. Maman. Non, parce que maintenant sur le bâtiment, maman a aussi une bolimbis. C'est-à-dire que maman a autour le bas. Oui, de l'autre côté. Maman, s'il te plaît. Anelka, s'il te plaît. Je vais pas faire là. Non, côté. Tant on le dit que Balibi Sanga mais après et de l'autre côté. Par là, Ezanine. Tout ce qu'on a Anelka le bas. Allô, papa, na senga itara bongo pour na kine ko. Ok, maman. Ah, maman boti. Là, na maman boy. Anelka. Le bas. Moi si la il y a les bossos, il y a les balais, maman. Avion. Maman, donc moi c'est un de America. D'autres solutions. Au même temps, tu peux faire solution. Je n'en place enfin. Maman. S'il vous plaît. Maman. Papa. Makambo yo mwana mbale azo loba. Na ebite bon. Na moi quoi moi non mama tuni ba question. En tout cas na tiki maman no yo tuni question. Maman. Josi. Tu donnes au trois fois. Tu te bota pas. Ngam na bota. Na mwano. Nzama na ngai mwasika moko na zana ye. Yesolo mama. Mama. Yebisa ke makamane ka beza le puta. Naza liboso mosala nzambe. Soki nalobi na kosi nini lisumu. Ok. Lokola kaka makambo yango ebimi ebimaka nyonso. Mama chiko nyonso longo meno oyo kensolo ndeni ni mama. Ozokata ye pamba tika pena na loba mama. Josi oza mwana nga na meni 9 mois album na nga. Soki na bana osala yango mpona obatela libala na yo. Onosala nini? Na bana obima na mobali na ye. Continue maman. Mpona biso bangala papa. Ndenge mwana botaki nde naiki kosala wale. Mobali nga azala mobulu mpo mo mpaza mongala. Nga banda okende kozwa basi ebele. Mwana nga nga anyokwama. Yango naboyaka onyokola molimo ya mwana yanga. Na misakrifie na bi nga moko. Mama aza ekumba yango. Yango mona bandaki kobima na ye. Epuis nakobima wana tangoli bazemi mibale. Non. Jose. Bobengela ngai ye afana mobi vi na ye. Moi c'est la carte à me faire du message. Fais du message sur quoi? Chez Bissot Télévision, la chaîne qui vous ressemble.